Et voilà, we back. I'm back. You know, everything must be changed. Trump said, nothing is gonna be the same like it used to be. So everything is gonna change. Changement eza kuya pour Trump. D'abord, il y a idéologie na d'abord Amérique d'abord, hein? Et verdict qui déjà le 1er février 2025, le président américain Donald Trump a annoncé l'imposition des droits de douane, 25% sur la majorité des produits importés au Canada, ainsi qu'une taxe de 10% sur les produits énergétiques canadiens, tels que le pétrole, le gaz naturel et l'électricité. Ces mesures entrent en vigueur le 4 février 2025, c'est-à-dire lobby. Lobby écoute na rigueur nini loi wana Trump a signé qui ont le 1er février. Alors, au début que États-Unis na Canada bazaka balié déjà depuis ça fait un bout de moment ba taxe belé le mwaka et le Trump a un changement pour le big aza peut-être na besoin ya mbongo et kota na kati ya mboka. Mais Trump il oublie. Mais il réplique sikoyo ya ministre ya Canada Toland. Today, the United States informed us they will be imposing 25% tariffs on Canadian exports to the United States and 10% on Canadian energy. A decision that, should they elect to proceed with, should take effect on Tuesday, February 4th. Tonight, first, I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé que le Canada aussi imposera les droits de douane de 25% sur les produits américains d'une valeur totale de 150 milliards de dollars canadiens. Ah oui, oui que Trump azo kene na moi makamona moi na façon na moi qui yanke mingi pour Trump azane déjà millionnaire, hein? Bon moi makambe belé aligna atika na ebite vision eza atika Amérique so ndengene non sait pas beaucoup de personnes bazo comprendre été ndenge makameke mais ce que l'administration américaine est comme à niveau ya ko signer document moko ko pesa Trump a signé, c'est-à-dire ba juger bon ya ko sala mais ndenge tolobi ndenge ministre canadien a ozi koloba lobi ke bango pe ba otika te conséquence kozongela biso po bango pe ba charger pe 25% et ba lobi ba okene même plus loin. Bah, même plus loin, bah, ça 125 milliards de dollars supplémentaires. Et ça prévu dans 21 jours. Alors, bateau, bah, société belé, ça là, bah, biloko, neti ya, bah, pareil, bah, bilamba, bah, café, bah, jus, tout là, bah, tout va en conséquence. Bah, société, bah, collé là, et bisopé, bah, consommateur aussi. Et c'est pourquoi Moni a interpellé Amérique, mon bimba. Bon, game ezali déjà, ils ont un nouvel système et il faut que vous ayez déjà prudent koye bandeni makambezo kende. Makambezo kende pe boulingi boye partout, hein. Ils ont même côté Europe vous le savez que les Européens déjà bazole la tombe ningi si bango. Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Alors, Mr. Trump, fuck off. na côté oyo ya Amérique yawa makamuni ezoleka entre Trump na ba Mexicain ou bien ba pays ya Amérique latine. Makambo ezopesa mbwa boyi. Donc, refoulement des refoulements, déportation des déportations. Bon, Trump a changé moi makambe belé zaka pona bango te eza pona na Amérique mbimba. Donc même pas na biso a na ne comité ba oyo ba ko ya na mal chance wana on ne sait pas. Donc na romika ko expliquer bino à longue. Alors, parlons un peu de ma déportation. Na ma déportation, Zali,
Les magamba déportateurs allaient surtout biso africains et surtout les Congolais. Ici on parle des Congolais. Donc ce qu'on y a qui n'zala makolo. Non nos jumeaux candidatés. Non nos jumeaux candidatés. Yeba ki bagozongi sayo pour kotaki illégal. Na yebite bon ba yebite soki bateau ba soki des gens kunda po a ezalaga soko boaki ba ko pesa yo permis de travail aux osala na yo. Ozo kreno musala ozo sala na yo oza permis de travail tikino osamba ezaka nango ndengwana awa mettons pas ya le bignette bato nyonso bakotaki illégalement c'est-à-dire bato bakotaki nzela Mexique ya makolo bato bakotaki awa azwaki visa azwi visa yaki po visa na par exemple yaki kotala motu mais atikali ya nini kozonga te abwaki bapesi ye mukanda ya nini ya kosala non ba approuve te mais ba mikanda ezalaka bapesi yo permis de travail donc bato wana tout bakozwa la refoulé bakorefoule bango donc bato bakotikala bao bayaki légalement awawa bango nde mutu bakotikala. C'est comme ce moni qui refoulement eza makasi de immigration ezo luka vraiment que pour immigration eza na makambo document na tout moko na palais ndenge bazosala alors ba mexicain ba moni que makambo ekomi tellement grave na bazosala ba marche par-ci par-là les marches ezali presque na betanyonso marche ezali bazo tambola bazo riposter total ndenge ni makambo ezo ko changer soki ko changer ou bien ko changer te donc trompe pas le bi a otika te donc décision na ende décision na bon wana ezalaki côté ya États-Unis d'Amérique tozonga côté Afrique bon bozo moi pose muke to ozongela bino na sima na national tacos